Boya ibola mo bande konyo sobozo na biso de partout dans le monde na pisibino bambote belé ozala mu Congo mu Swahili mu Luba mu Ngala ozali kaka congolais lobita rekoma likambo ya Congo ekoma likambo ya moto nyonso parce que Congo ezali pour la parti politique te Congo ezali ya président de la République te Congo ezali ya ngai na yo tant to sangana ka babengi biso ba congolais lingio la kisate Congo ezali ya biso bande ko na pesi binombo te na diaspora bande ko bola na biso na Kinshasa na pesi binombo te vous avez branché na kati ya télévision na bino ezali en ligne to benga ka YouTube merci mingi parce que à travers ma commentaire na bino ne sala ka été biso beto améliorer musala lingio lo ba été to ba qui s'appelle lisusu musala yango ndetinda ka biso to ko luka bande ko na biso pour na to solo la ka intérêt ya Congo balobi to za ba bantou na français to zali ba bantou nous sommes de bantou et pas ya bantou ezala que tant que ça a problème na moninga na yo bo traiter yango na kati ya libota na famille bo zo solution mais toujours comprendre te lelo chaque jour to la mungaka na ba procès bolali bolamuki nani ake kofunda mususu bolali bolamuki mususu ake kofunda mususu to lingi dans elingi lo baete na kati na famille to trouver le ba solution te et pour na nini na ebi pe lisusu ke non africain et biso ba africain na kati ya Afrique to respecta kaba mort lingo lo baete ba nyonso batika biso bakufa il faut respecter bango parce que biso pe to kokufa lokola mais l'autre moni na batando ike par-ci par-là bat ba komi ko sakana na ba wei Monsieur Laurent Désiré Kabila que ton âme repose en paix balobi ye mutayaka awa ayaka pe na idéologie na ye moko boye molimo na ye pe manakimia il faut respecter ba mort il faut respecter ba mort to longo na to keli susu balobi mosali na nzambe azali moto ko respecter ya kai sala ya nzambe totiki la kaisala so ya ye yesu mutalobaka yango pasteur te ya évangile politicien tika la politique to ko comprendre te ezo kende wapi ndeko na biso Israël Mutombo azali confrère na biso en tout cas tozali de cœur na yo courage ozala ki na Afrique to yebi la Congo to yebi ba problème ezako koma bobeka ko koma lelo pe okoloba quelque part to yo kapeni ni okoloba en dehors wana tozape na mona moko ya Congo na kati ya bana nyonso ya Congo yepa azali mona ya Congo beno na kombo ya John Kaba mona Congo azali présentateur ya émission Les Congolais pour le vrai congolais azali présentateur ya émission Peuple parle azali confrère na biso to solo na yeto yoka nini ekomi ko komela biso lelo bapandisango to lo barasuka ka vérité te ou bien to ko baka na vérité azananga na kati ya plateau te ko rendre visite mona Congo John Kabamba bonjour. Botenayo, Mwana Congo, Dona de la presse. En tout cas, félicitations pour la Moussala Nayo. Merci. Et le réseau Sahara passe ses alliés. Boyara na idéologie à la population. Ma vie n'a pas changé. Nous sommes mis tout comme sous Soubada qui a robéta la ta chemise à mon nebo. Les lois commis député. À Bounaï na combat population, mais population tira ligara pauvre, yé na famille naïe. Échanger ça moi. Analyse mon sala ngamo personnellement. Ce montant comme une célébrité, comme journaliste, bani partout. Pourquoi ba comme akaba mandia? Oh somba imete, oh somba boy, mususu awe ya fimbo, oh mususu adanga fimbo na mema fimbo na. Zakari ba babache. Voilà. Mais yomo yokaki qui a kota kuna boye, oh non na osenga batu ba pardon pour musala ki musala bien te. Voilà. Mais zone simple ba molima non, tu qui na paso ça musala bien te mo ndimiango. Alors je pense que na musalo journalisme ou baby fort ba on manipuler population. Il parle au nom du peuple. Population sont tikalaka pauvre. Bazaki makolo bakomi na mituka. Bazanga ba mapango bakoma leo babaye. Voilà. Mais ce que population na tikali ndengeni. Et puis tant on komi na plein on komi suko choquer na peuple. Osoma ay osoma bo. Non, nous sommes là. Na ina kana camarade te. Na ka camarade te o camarade songolo pakala nga kakunati. Eliezer to kutana to yebane sile suki bongo. Israël Mutombo toye bani suki bongo na ka camarade te ba bombelaka kikoso bolumuté na roba bosolo kimoko zo réunion na kati ya Congo c'est vraiment grave mon cher ami. So kindoki wana to mona ngone sika nini to retrouver kindoki yango. E bandi na ona presse e bandi na biso moko. Et belé balobia les hommes du peuple boke wapi. Bota lelo dollar et commis
na 19 500 voilà dollars 19 500 na marché mondial ya sukali sac ya sukali très koleka 12 dollars mais awa sac ya sukali ekomi na 89 dollars. Qui va parler nani oloba ba débé comme ga individualisé parce que ezali na mutumo a financier là global la sujet nous soit pesila global sujet mais to bossa ni essentiel mboka lokola Zambie azo réclamer ma belé na biso ya Tanganyika voilà azo réclamer yango ta la place lelo Congo ba komo battre biso na ba mboka lokola ba Zambie. Parce que to bossani oza essentiel surtout biso ba journaliste to mo lobela plus oyo kité mona Kabila bimaki oyo kité mona Kabila ko avantage biso la ni mona Kabila wana o abimi a ko avantage biso la ni parce que tipika mbala moko ibonne ko na biso John Kabamba ye keboye ba ye azali mona ya Kabila aye ko réclamer ba droit na ye bon mabesa droit ni na ko réclamer droit ni Angayeba mutabuma papa na bango. Ça la actualité na nini. Biso to vivre en sécurité na mboka na biso. Na Ituri ba égorger bato. Papa na bango vérité ni. Et comme pas actualité. Zanga Mobutu ayaki awa. Aki na komba population. Tant kaka zuba bien papa na bango Zanga Mobutu kila musi azana. D'ailleurs a démissionnaki. Atika poste na je crois ya plan ou pêche boy. Atika ngo vide zo akei. C'est na mboko ezaka ba distraction. Soit mona bouger so ya biso ya wapi kasi to kombe na kata confusion ye pa bimo na musée azobo ya pe mutu na biso akinga kati to kombe na kata confusion makasi biso na nini ezo ko avantager biso na nini so ba réclamer ba bien na ba ke réclamer c'est peuple ngo ezakabo yo yebi mona Congo Joseph Kabila Kabange ba voter loi moko bopona ba président sortant donc président sortant va no simba somme ya 670 000 $. Chaque mois, bien chaque par année. Je vous dis 670 000. Imaginez-vous, au foot par rapport à nous. Bah, militaire, na biso, bah, bimi, sondage Salamaki, bah, 8e armée la plus forte. Bon, na solde ni. Na mongo ni. Na ration ni ba jouaka. Na manière ni ba vivara. Et puis, somme, bah, au foot, on a qualité ni. Tout le bagarre payer sa pauvre. La solution totale ba somme ba bazo détourner mon cher européen salon on a vertige pour le coronavirus ça on a somme ba tché pour nous combattre mais somme bazo le lombongo ezati l'état sali mendicité na combo ya population les lois lui ba aide mais na ba aide ngwa c'est prise en charge bino mobo misombe la ba cash mon cher est-ce que on a katamboka nini population ça abandonné na propre sort na ye na ebité ba parlementaire o baza ba député musa na bango ngana ye ba teti lelo ba voter la bango ni ezaka po ba droit ba la ezaka lelo ba koma ba grand prêtre na place bo voter ba loi ba journaliste ba zonge musa ki journaliste ba o baza ba champagne ba zonge li na bango ko beta la bango ba sete na bango donc moke ezala yiki pona nga na zo mona existence ya parlementaire mongo ya pamba bazozwa mwana Congo John Kaba matango solo ba bongo lelo na kati ya parlement tozo mona déjà makambo ya moso ya ndeko na biso Kabundi zali opesi mbwa boy distraction et ils ont avantage bisoni bato bazozela eza distraction ba intérêt privé il sanga moso côté Jean-Marc Kabundi maman o azofanda na sele o azangi courant na maye ko avantage nani ba dossier à traiter ba bosani yo gaité ancien boga nani oyo ya seigneur Tamo Mwamba azola kisake no ba lovaka e pa ba sénatrice azobeka lisolo ya love ndeko mboka en plein air là où il fallait traiter des histoires sérieuses ya kati ya mboka bango ba obeta ba masolo ndeni sénatrice alovaye ya za boga koleka bato nyonso ya boya monsieur allez-y vite comprendre mboka yango tout le bateau nazo mon importance à sénat importance à assemblée nationale assemblée provinciale na mon importance na ngote Chantinia kosi bato wana kini bopeto wapi kini bopeto ba osala on est Mandela ba osala ba kombola to ba komba Mandela investigation basala randeni ba omona kaka prince rando kombola caméra ezu et puis suki wana bakota la ba venu bomona bosoto boucher nazo bisayo nazo tuna Chantini. Est-ce que asa conscient que salaire au bazo foutaye a mérité par rapport à Moussalo Bapessier
nazo tout na ba députés provinciaux mongo bozo zowana est-ce qu'ils ont mérité bino par rapport ya musala o bozo sala nazo tout na ba ministre imaginez-vous mais John kama batomoni population zo kolela ka mikolo nyonso kiasa na sécurité makasi na Congo tozali na président ya assemblée provinciale azali tozana ba député provinciaux na uti koloba pendant que population azaka kolela ke non insécurité za na 24 communes nyonso soit na étendue mobimba ya Congo insécurité zali mais précisément na Kinshasa pe bayeba ko ba upe ko sala ite insécurité on a ezwape solution na bazali mais ba ko sala te na habité il faut ko sala siko ndenge nini to sala neni na neni mboka oyo vometa guerre hein to za ke muta kufa ine na guerre muta kufa na moshe yo ka été balanier mo boy noyaki batu bazo noyer plus de combien de personnes bazo kufa combien de personnes ba kufa ba accident na ba crash on dit depuis que l'élection est salamati le tozo kunda bibembe na bibembe où est la protection de l'homme Congolais a protégé na nini mais l'autre côté batu bazo beta plus non au moins protégé na nani na étant des droits ça va protéger Congolais et ils ont protégé ba intérêt privé à batu étant des droits et ils ont protégé peuple état de droit lobini respect ya mibeko obi que droit ya logement eza na kati ya bukuli kondi toza na superficie à 2 345 000 km². La quasi-majorité à RDC est inhabitée. On l'État qu'on construire en haut, bateau bazangi place à roulala, pesa bango place à roulala. Mais bateau bazolé là. De l'estage des anakats à constitution T, na répéta que l'oko makasi. Que dit l'état des droits? C'est la protection ya bateau. Que veut dire la justice? La justice est chargée de faire respecter la loi et les règles, les désaccords entre les deux citoyens. Est-ce que déjà va juger le général ou la commis général à quelque boto là, maman batou pas azali veuve au quelque boto là le pan. Est-ce que va juger bang? Je vous dis, nous vivons dans une situation très... État de droit yénanité. Nous allons sentir en moto. État de droit, moi, au Congo, déjà, porte à plusieurs fonds. État de droit, Zani. Pour qu'il y ait une entreprise, pour qu'il retourne. Pourquoi nous avons ça là? Ça a 8 mois d'arriéré à salaire. Chaque jour. État de droit, il fallait commencer d'abord par fouiner l'entreprise. On va crucifier l'argent là-bas. Il fallait commencer d'abord. Écoutez, les autres titillés, expatriés, étrangers. Mais est-ce que dans l'entreprise, il y a entreprise, il y a l'État. Voilà. Comment est considéré nos policiers? Comment est considéré nos soldats? Yo mona pina mboka nini soldats zo vanda na cité. Soldats ba promettre na ba salaire ba promesse. Mais ba promettre ki bango c'est que promesse ezali on dirait bozo na kati ya campagne. Toi sur la kati ya campagne, tu es dans la période de réalisation. On doit sentir que quelque chose va moko boycoti. Mais on ne sent absolument rien. Le peuple est abandonné. Nana olobo nom du peuple. Non, il suffit qu'à soit rempli, c'est fini à bosser une population. Il y a une scène la population. Nous t'allons basser na comme la bidette. Oh, on a dit non, na comme la bidette. Kasi baton ba yaka ko bonde la population, moi non, ba bonde la population na nini. Yo ka nani bakanga pour na peuple. Nani oh, yebisanga, yo yebole nganko yite. Ando benga Kabila microbe. Voilà. Tant ba PCK sensa passe wana passe à nord ya sensa. Alors abenga su Kabila microbe. Yo yebi bato ba José Makila abi Kabila doit partir. Kabila roye babiso ba PCK ka poste moko José Makila ne parle plus. Voilà espèce ya bato to la moto benga ba homme du peuple. Ce qui bato tout o batanga kombo ya population na majorité na opposition de la société civile. Ce qui réellement bando sale la population l'esprit ya bonzambe mais le peuple a bonga. Mais kasi pona ipso que no bosala bato esprit bonzambe. Yo monte lundi ezala ki lobby to moni ndenge bande ko na biso ya ba wewa ba ye ebele liboso ya parlement na pona ko ya ko assister ke na soki bo meki kaka ke na kabundi soki ne bozolo bana so bo meka ko longo sika wana atomboki population ye wana ba manipuler population ye moko carburant
na monde mobimba carburé kiti makasi ya biso kiti soka la 10%. A revendiquer te ya ke revendiquer ka famille ka bun moi si na bana ba sepela parce que on revendiquer moi si na bana na e bala ro azora apesa bino comme bino mo bozana capacité ya on réclamer kaka sécurité na bino bobima la balabala population manipulée batongi na fraternité batongi na tribalisme batongi na makambo ebele. Papa, qu'est-ce qui a changé? Le lot IDPS allait la kaka au FCC sont bloqués, mais vous êtes parti au pouvoir, qui peut bloquer? Kamere le lot azazo samba mais sur lundi langage à bateau belé INC a protégé Félix Bazolo Bakeno, bateau Bakani na dossier, il paraîtrait que ministre de la justice passe à FCC. Mais vous êtes parti au pouvoir. On est là, kaka. On est là, kaka. Le système n'y est bloqué. Système est bloqué. On a un système n'y. Benga bango retourne à bango. Bango ne ba yano la population. Benga bango retourne à bango. Le pays va mal. Le pays va mal. Kasi moi la convention d'être likam o to moni ndeko na biso Jean-Jacques Mamba muta MLT. Aye ko tia poto na kati ya batu ya na kati ya cash. Oh, Jama Kabundi boye. Lenesko ekomi neti likamo boye. Batu ba sangana ba bosana mamusu ba sangana makambo wana pour trouver solution. Distraction. Comme la niveau nini. Ah, quand tu l'as ba biloko wana te. Ces gens-là bazo distraire population. Pendant que vie est comme a dit. Na Congo vie comme dur. Nous avons battu tout le monde, tout vivre impunité au matin. Tout ça, mon intime, bah mais nous les idéologie mon intime. Tout le monde a idéologie mon intime. Le lot, Jean Mamba et moi na Kabila si Kabine. Papa, c'est le biso to ba notale la Kabino. Ba papa na bino ba président, ba tiki ba bomengo, bino bo succédant ngo, biso siko ba parent na biso bo komisa ba chômeur. Pour biso to réclamer peut-être que notre ba héritier. Bino ba papa na bino ba président les capé ngamona Kabila mais c'est quoi ça? Ils vont avantager bisoni. Non, il y a des histoires ça énerve les gens. Ayaka ndeni koloba ete azali mwana ya Laurent Désiré Kabila va reconnaître yé équipé biso wapi Laurent Désiré Kufa déjà so équipé bisoni masala ki président na lobby bo so équipé biso peuple na nini pour souffrance to vivre pendant 18 ans ezaka tilelo yesu kwa oyela biso nini ya sika. C'est là où il y a un problème. Alors, moi, John Kabamba, je le dis avec objectivité. Dans le côté de la piège, voilà. Ouais, ça m'a vanté. Bon, il y a un jour à propagande, bon, population. Il y a beaucoup de journalistes. Bon, votez, bon, faut t'arrêter. Bon, tu as agressé, bon, tu as beaucoup de chat. Mais finalement, Mokao, Nzambe, Zamba Kitaka. Ndeti Kamango Lobi a. Mona ya Laurent Désiré Kabila Bimi, aleka qui est pas ya Ndekonabiso. Bosolo na politique na sima na ekoleka après ba butumi balé pour que na émission misusu eleka o ekoleka susu te balongole kuna lelo mwana mboka Israël Mutumbo a commis un problème parce que yambaki Ibrahim Kabila na habité est-ce que droit ya journaliste ngo na Congo ezali to ezali karaté omoni na banga mwa okotati ngai na yoka ke bakangaki mutu parce que à défendre cause ya population. Voilà. Ayebisi biso. Lelo mboko toza même pas la journaliste de guerre azarate. Tozela ka information ba pa ba publier. France 24 lobby. Bino nyoso bobi non boyo quitter. Bakanga mutu pona bo. Non. Ngalo linga vraiment que non bakangi émission ya mutu parce que na ko découvrir na est nenu ba yiba ba minerai mais bazo profiter la sima guerre. C'est ça défendre le peuple. So bakangi chaîne to balongoli mutu po ayambaki mwana Kabila. Il y a un peuple pour les amis. Dis-moi, il y a peuple les amis. Moi je suis tout droit. Na aucun de gauche, na aucun de droite. Et moi je combattre nan ndeko na ote John Kabamba. Non, mon cher ami. Bon me manga blo ba ndeko te parce que soldats ça peut ndeko na ngai. Enseignants ça ndeko na ngai. Ba médecin ba ndeko na ngai. Kendo kotala ndeni médecin, ba médecin tout le monde va se retrouver. Mais ba médecin na biso bango ne baza na actualité mais va se retrouver te. Bango de bandeko na ngai te. Ah boni boyo ndeko. Tout est là, on a place nango. Je suis John Kabamba, je reste John Kabamba. Na yiki ke betanga ba côté là ba tubanga ba bayonet sa mukongo mobimbo. Nana le kaka alobela ngai. Qui m'a aidé?
personne. Et puis, on a la mendicité. Je reste John Kabamba. Non, mais quand on a biso à lobby était parce que émission a comme une instabilité il y a diffusion. Kuna keba boy, alinga sala quand même à point de presse pour que non asengapé bandeko ba aider sima afongola ta chaîne mususu okokiko. Ndeko ngai, ngana oboya ndeko memanga na fanatisme. Na oboya. Non, même moi, je me suis déjà interpellé. Dans le bac, comment se fait-il toujours ça lit? Mais lit, on va atteindre. Tout le monde passe à peuple, mais il y a kaka. Souffrance, il y a Congo. Il y a depuis, je crois, 2006. Dollars, ils ont combien? Je crois à l'époque, ils ont 50. Soit les lots. Dans la souffrance à la population. Mais tu vas fois 3. Il y a aucune souffrance à la population. Vous voyez? Donc, certainement, nous n'avons pas droit. Il y a Rosala distrait. Si on a lobby na kumisi nous la salignos. Après lobby na ngozali. Distraction. Monsieur, ngai na lingi to beta masolo ba individualité. To beta nanye nini ministre économie ayebe le côté. Ministre commerce extérieur ayebe le côté. Papa, lobby boye. Na lobby boye. Na loba yango na répétango. Tu le vois nga John Kabamba. Nabanga na ngate bakanga ngai nabanga na ngai loti so mutaide loti toi makale comme vraiment ouverte hein problème est ça te caméra écoute à côté hein le problème na ngai ezali que je sois objectif dans tout ce que je suis en train de faire naki na gauche te na zonga la droite te voilà ministre de l'économie a yebe loko te a maîtriser rien ministre santé a yebe loko te a maîtriser rien ministre il y a intérieur papa so ba chebino et ça pour l'amélioration ministre économie qui ne retourne à le colon fufo za combien qui ne retourne à la population so vivre nini ministre il y a commerce extérieur comment ba expatrier ba roya na mboka la bio ba matisi biloko mais yo yebi te ke ba matisi surtout yebi surtout ba corrompa ki est-ce que ça se fait tout le ministre à commerce extérieur est-ce que pour autant il y a besoin nombre d'entreprises à la Congo voilà. Comment Bajiraka entrer tout n'a y a évité mais nous le ministre de la santé monter que dans les lots basali ko ministre de la santé ko taper si ordre na gouverneur de la ville que non port de masque comme avant obligatoire mutu oya ko sala ya ngote bakanga et ça ka monter que non azako sala de façon que non pour protéger batu na pas les protection pour confiner batu même sa population bon qui est Congo misala les ali misala batu na osala les basala na ba boîte de nuit basala ba terrasse na ba malewa bakangango mais obligé bato et si ba somba ba port ya masque so ba moni bango na ngote bakanga 5000 francs azongo wapi soda pas bima yanké kangie maman na ceinture soda bima yanké allez-y vite comprendre comment le peuple est manipulé allez-y vite comprendre comment le peuple souffre dans son propre pays donc toujours souffrir mais la kati ya mboka na biso moko nous vivons dans une situation très difficile mon cher John Kabamba moi na mboka malé comme que pour to citer émission na biso na uti na zo apprendre que non bande ko na biso ya ACK balingi basala marche de santé pour la libération ya évêque na bango mukuna que non ba libérer ayebi eloko likamo moko te ba bima na balabala omoni yango ndenge ni marche za constitutionnel so ba marché c'est tout à fait normal mais ngai elonga na déplorer na kati ya mboka oyo apparemment c'est comme si babanga na bango justice ebanga Moïse Mbi oh mais na so bisa Eliane a déposé plainte na ye contre Moïse Mbi suite za wat mais yo je ba te que non Eliane babé Eliane aza fautif aza lokuta mamebele Eliane aza lokuta il faut bakanga na justice pour tous pour ça état de droit so aza coupable comment se fait-il mutu plaignant à yé na dossier na ye mais justice a quantité c'est le dossier on a pu éviter sous canenité moi je vous dis dossier batika moka bongo balobi ba avocat so ba sululo la Eliane aza lokuta akosela na ye maka akosela na ye mbi makambo moko ela kaka bongo so ba kosela maka mais justice a kata ba trancher ba kanga mais c'est normal comment dossier ko la kabo justice a mboka ngo atezala état de droit atezala manipuler mais bongo ta mais kasi makambo ya papa na biso muku na kala mingi te audience na pe ko fongama
pour na basambisa ye bayoka après avoir komona ba vidéo ya mutaka na mona mwasa na porter plainte oh zong sabuka lupango to moni sous plainte sous famille à Laurent Désiré Kabila ba ki porter plainte to moni sous ye mo muku na ki porter sous Joseph Kabila plainte finalement John Kabamba. Voilà effet qu'il faut comprendre le moko moto yo à côté politique à côté monde dénoncer voilà ndako na ye salon na ye za ka prison chambre na ye za ka cimetière mais ye au moins ça pasteur ça mais à côté déjà la carte monde politique donc ba trouver ngo ya sikeate et so yo ki ke bakangi John Kabamba on nga na biki ya sikezate de ya côté politique de ya lo bien que ça la éveil patriotique mais ils ont éveil patriotique que ça